Boko bakaka na ba distraction bozanango. Boko bakaka Kinshasa bo continuer kaka. Ba distraction bozanango. Oh, Pasteur Marcelo. Toute la journée, vous avez les réseaux sociaux, Pasteur Marcelo. Ba mususu, oh, Mutamba, procès Mutamba. Ba mususu, Maman José Lamouka. Ba nommé Bata Philadelphie, Lisusu. Bango ne bako ba conseil. Boko bakar ba distraction aux anango. Dans l'entretemps, les formations vraies est en train de se faire quelque part. Politique, moko solo, et zaliko salema quelque part. Bonjour ou bonsoir, peuple congolais, ça dépend de l'héros, comme on a Makambo, na lingina loba. Et qu'on peut savoir une information vraie. Peuple congolais, tout le monde a distraction. Quelque chose se prépare quelque part. Oyo kaka biso ba congolais nde tozali na kati na distraction. Et ce qui se prépare, c'est contre notre pays. Nalandi lelo, mutumoko atindeli lien, il y a conférence. Oyo Kagame asali na Rwanda, et l'on a un journaliste français, bazaki un journaliste français, un journaliste belge. Vous voyez Kagame alobi nini? Kagame alobi protocole d'accord. Oyo bino bo signaki RDC na Rwanda bo signaki. Bolongola kombo wana ya protocole d'accord de paix. Ya yebi biloko wana te ya ba protocole d'accord ya paix. Ayebi yango te. Eza nango protocole d'accord ya paix te. Ye Kagame alobi ezali nde protocole d'accord ya kosangana na RDC ndenge nini bako kabola matière précieuse minéraux na biso. C'est ce que Kagame a dit aujourd'hui. Après vidéo nanga oyo landa image na kotia ngo kolanda ngo za na anglais luka mutu moko interpréter le yo. Kagame alobi ya signaki na ye protocole d'accord ya paix te. Donc vous qui attendez la paix à l'est, bolo ta debout. Kagame alobi ya signaki ne protocole d'accord ya kokabola RDC na ye Rwanda ndenge nini bako banda ko partager minéraux na biso à est. Alors là où ça m'étonne c'est quoi? C'est les autorités de Kinshasa. Bakonzi na biso à Kinshasa. Vous n'êtes pas capable de expliquer à la population na bino ndenge nini makambo ezali na ndenge ya solo. Bozali ko expliquer batu te. Mutu na mutazo benda ndambu na ndenge na ye. Mutamba nani oyo Mouya ya ako récupérer alobi nenga lingi. VPM Jacques Chabani, au moins lui il a essayé d'expliquer au moins quelque chose. Mutura mutazolo banenga lingi. Toke nde pa mama kaikwamba yekuta alobaki la paix ayebi atate ndenge jour nini koya. Donc faisons très attention na makambo ezali koleka na Congo na minito. Dans l'entretemps, Kabila zolo bake il se prépare aya na dialogue na RDC pour ya kopesa rapport na ye. Bande konangai. Boko bakaka na ba distraction bozali nango na Kinshasa. Boko bakaka na ba distraction. Un jour toko situka makambo ekomi na niveau mususu. Ba distraction leki mingi tout autour ya ba politicien na biso. Soki toko benga ngo distraction, soki toko benga ngo avutuma to yebite. Makambo ekomi kosala na Congo, on ne comprend plus rien. Tozo comprendre na biso lisusu eloko moko te. On continue kaka ya ko renforcer makasi na les ennemis ya mboka. Ba oyo bazali komema mboka na kati na ba distraction. Ba o bazo melisa miliki kaka ba nyoka po ba ya ko swa biso très bien. Ndeli kamu biso tuzomo distraction. Oh kamere. Oh kamera ayebaki batu bakei kamere. Oh batu bakei chiwewe. Chiwewe alobaki. Donc, biloko wana nyonso tozoko créer ba makambo eko yo chama kelele olia ko se concentrer na vérité. Le protocole d'accord a été signé. Biso tozo benga ngona Kinshasa protocole d'accord ya paix. Rwanda lobi ezali protocole d'accord ya ko partager RDC na Rwanda ndenge ni ba ko partager minéraux. Minéraux banane. Minéraux abiso ba ressortissa este. Lokuta na bino. Lokuta na bino. Lokuta na bino. Mais dans l'entretemps, Masasi ezoko baka kolia kobeta makuna na est. Na Goma lelo Masasi relaki. Na Sud Kivu même. Des histoires qu'on vous dit toujours ici, on vous donne des informations avant le temps. Bokotiaka tembe, mais na suka tango komi makasi ndebo yoko fongola misu. To éviter tolo balabiso nini? Peuple congolais, ngana pesi une information.
après vidéo yo kaka okolanda na kotia Kagame ndenge soloba. Kagame lobi ezali nango a protocole d'accord ya pété. Ezali des protocole d'accord ya partage ya minerai entre ye na RDC, donc minerai RDC za ye Kagame. Ba konzipe bofandi nye. Bozali kana distraction, oh mutamba, oh procureur, oh bozali kana na ba distraction. Sako baki sa distraction ya oh muto ya ministre sport oyo. 44 millions de dollars pour akokende kotia kaka na mayo ya entraînement. Didier Budimbo ozomona banani bazoba. O mona banani ba bizengi banani nde bazoba. Distraction na Kinshasa. Distraction. Bo Kiabula ye wana otikoya. Un vice-premier ministre a lobby Kiabula kato je tata ici à Kinshasa. Kiabula au lieu de venir ici à Kinshasa, il part là où il veut et aujourd'hui il revient et il entre dans la ville de Lubumbashi. DG Mazomona, la police Zomona, armée Zomona, mais dans l'entretemps ils akaboy. Godem po ya lobaki na awa. Godem po ya lobaki. Bolandeliye. Ngama kama Godem po na séparaki yango na deux façons. Deuxième parole à Godem po inde bokoki ko poursuivre mais loko lobaki ya liboso ezali ya solo. Ya liboso Godem po ya lobi. Batu wana bazoko énervé batu pona nini bozoko attaquer bango te. C'est le premier message. Ces gens-là qui sont en train d'occasionner que tout ça tout mususu mabaku po bakende kokoma na décision moko amabe pona nini bozali ko pekisa bango te. Deuxième parole à Godem po ya lobi. Ce qui n'a qui pasteur était melelelo na kei M23 pona ndako nanga bobukaki. Si vous allez le condamner, condamnez-le na parole ya soki nazalaki pasteur était. Mais oya zoloba makambo ko tout ça batu mabaku na mboko oyo bozo tout ça batu mabaku. Botala kango bien. Mabaku ekomi ebele mo ekuta ko lobeza lisusu te. Asili parole na ngai. Biso tozali ka ona pona ko alerter mais boyoka kate. Nakanga munoko na ngai. Nakangi menazoloba. Nakende ko féliciter bao bazalaki nomé lelo. Boza ebele oyo banomaki bino mais nomination moko oyo naye ko féliciter ezali ya pasteur Veloso ya Philadelphie oyo azali mobali ya mwana Roland Alo. Na féliciter yo papa na nomination na yo comme soki représentant spécial soki conseiller spécial à chef de l'État. Na féliciter yo papa pasteur Veloso ya Philadelphie oyo azali mobali ya mwana pasteur Roland Alo. Nakangi munoko na ngai pardon.